Orange. J'envoie des milliers de semaines et mon internet. Je lâche, je mâche, je kiffe, je sors. La Creuse et plus Orange, le meilleur internet de la RDC. Tu es prêt à en faire encore plus? Tape étoile 102 dièse et rejoins le club Orange School pour profiter de réductions sur tous tes appels et de forfaits jusqu'à 200 minutes de communication à partir de 20 unités. Orange School, c'est aussi des SMS illimités, Facebook gratuit et Orange Doulé Yao Félé. Pour activer, tape étoile 102 dièse. Et ce n'est pas tout. Grâce à Orange School, profite aussi de 30% de bonus à la consommation chaque semaine. Vraiment Orange, appelle ça talaté. RDC et bandi mbote na bino nyonso bamure ya lingala facile bino ba oyo bo vota bolingaka mingi kota la charge ya ba congolais journal moko kaka botikala na yango oyo epesaka bino ba information ya mboka ndenge nango ezali kotambola avec un partenaire idéologie esengeli boyeba ke président de la république Joseph Kabila Kabange azalaki kuna na Beni na Nord Kivu ba séjour na ye lekanaki ndenge nini yango Jules Boulembi pona lokole Beni, ville moko ya kimia mais qui troublé pas ya ba rebelle ya def nalu na butu ya le 15 pe le 16 octobre 2014 pe batu ebele bakufaki et se sentit consolé le 29 octobre 2014 na annonce ya kokoma ya chef de l'état na ville Oyo ya Nord Kivu 13h45 avion présidentiel ekiti na aéroport ya Mavivi Beni na kati Joseph Kabila Kabange Oyo auti kosilisa séjour na ye ya mosala na province orientale na se ya avion gouverneur Julien Paluku ministre ya intérieur Richard Mouyej Manguez Mans pe comité provincial ya sécurité ya Nord Kivu chef de l'état ayebongo ko renforcer moral ya ba troupe na zone opérationnelle Oyo sima ya kopesa mbote na mwa ba notable ya Beni makolo le raïs Joseph Kabila Kabange ayebongo kokutana na population na esengo nyonso Oyo ayaki na aéroport pona koyamba ye pe kopesa ye mbote boyo keloko oyo. Chef de l'État Joseph Kabila Kabange na Beni mercredi 29 octobre 2014 aye ko réconforter population oyo ba rebelle ougandais batungisaki na ndenge ya mabe ebongaka nde boye. Côté na ye pe ministre ya affaires étrangères Raymond Tshibanda ayambaki bato ya ndenge na ndenge kuna na cabinet na ye pasteur Bwana pona lokole. Ndenge maloba ya nzambe elobake mosala ezali précieux activité de l'homme awa na sena moi kati na mokili noko na ngai yango esalaki ke ministre ba affaires étrangères coopération internationale et peu francophonie Raymond Tshibanda Mulongo les Africains ayamba nano commissaire général ya forum mondial ya langue française Philippe Sunem boyebake ayaki awa poete babeta masolo ya deuxième édition ya forum ya langue française oyo ekosalema bakala mingi te na kati ya Liège encore que ba République démocratique du Congo ezali moko ya ba grand pays francophone de ba monde oyo. Après ayambaki nonce apostolique na RDC Monseigneur Adolphe Tito avec Monseigneur Nicolas Djomu président ya Senko na Pointe po basolola na oyo etali ba négociation pour na ko renouveler masolo ya accord cadre entre les Saint-Sièges pe ba RDC oyo eutayi kosila kitoko trop de façon que bayo kana na oyo etali ba modalité pratique afin que signature pe ratification ya accord cadre ngo et salema avec un partenaire idéologie. Lokola Raymond Tshibanda Mulongo a lula mosala ya trop sans repos ayambaki secrétaire exécutif permanent ya communauté des pays des Grands Lacs CPGL na Mokuse Herman Tuyaka oyo ayaki kokuta na yepo babeta masolo ya organisation ya prochain sommet ya ba chef d'état ya CPGL oyo bokozwa date ya organisation na yango bakala trote dans nzela diplomatique
na cadre ya komona lwendo ko na ngai awa lisusu bozozwa ndenge les sages africains ayambaki Michel Dumont chef ya délégation ya Union européenne babetaki masolo na oyo etali ba question ya coopération entre Union européenne pe gouvernement congolais concernant masolo ya kokembisa kimia pe oyo etali développement ya mboka na biso RDC na kadi ya nini yango esilaka te asukisaki marathon ya ba audience na ye na ndenge ayambaki ministre ya énergie pe hydraulique centrafricain Jacques Médard Moleidas oyo ayaki kaka po amona ministre Raymond Tshibanda ntunga mulongo les africains na cadre ya visite de courtoisie eyokani obimba kutu ekosa Honorable Zakari Bababaswe ayambaki artiste musicien Bozi Boziana na cadre ya 44 ans ya carrière musicale na ye David Bolafa elongo na pasteur Bona bazalaki wana pona konti ngala pasi moko ya ba grand chanteur de charme auteur compositeur arrangeur hors série bakisela ye lisusu le formateur incontesté ya ba chanteuse avec un partenaire idéologie pe sapeur silencieux et bamboko yo yeyo grand-père Bozi Boziana awa bozozoye tango azalaki accueilli na honorable Zakari Baba Baswe le député sans frontières et opérationnel grand homme de culture bakisela ye lisusu le patriarche et masolo tout mokolo ya jeudi 30 octobre 2014 na kati ya bigo na ye na Direct TV pona bino boyebake grand-père Bozi Bozana ayeki kotikela le fulangenge banduleman na biso invitation pona 44 ans ya carrière musicale na ye oyo ekofetame comme jamais auparavant et nulle part ailleurs na kati ya Romeo Golf na commune ya Gombe samedi 8 novembre 2014 na 20h plus DVD ya album na ye ya sika ya 2 fois te Ça fait tout le monde pour Nangaï, fait tout le monde dans 44 ans de carrière, cela veut dire que vraiment, pour le commissaire Nzambe, et bah Konjamboka, bah celle ça biso tango toza kotala bo, tango toza na bo moi. Bah il a été que sur le longa na lali, bongo après, bah yé kosalisa. Noko, grand-père Bozi Bozana a kokisi 44 ans ya carrière musicale lokola G. Nyonso wana contre vents et marées. Pona kolakisa ye bolingo oyo bozalaka nango, bokita samedi 8 novembre 2014 na 20h na kati ya Romeo Golf na commune ya Gombe. Pona ko souhaiter ye joyeux anniversaire avec ba cadeau ya ndenge na pointe pour grand-père Bozi Bozana obozo mona boye afetaka pamba pamba te. Occasion oyo à ne pas rater. Bon mona loin bandeko ya resto du cœur bango bamesana na bango kosalisa batu o bazali na pasi boyebake bapesaki badon ya ndenge na ndenge na population ya Kitambo Florimanda na pasteur Bona pona reportage nani yango vraiment alobaki ke atako akenda na ye kovanda na Bamputoville akozongaka lisusu kini c'est le paradis ba RDCT banoko pona bino boyebake mama Julie Matadi oyo bozozwa awa congolaise ya makila mikolo oyo aza na kati ya mabele ya kisasa pe asala association na ye na kombo ya resto du cœur c'est-à-dire restaurant ya motema nyonso wana kaka na souci ya kosunga ba oyo bakota na désespoir ya la vie bokuta siège na yango awa sur avenue Bandundu numéro 26 quartier Wenze na commune ya Kitambo référence immeuble honorable Zakari Baba Baswe avec impact na idéologie na cadre ya kozala pembeni ya population démunie ye moko akitaka na terrain avec ebele ya biloko ya ndenge na ndenge pona kokabolela bandeko yo baza na besoin bota lokola mamo aye kaka pona kosenga boîte ya tomate parce que il fallait alamba mais azanga ki yango mbala moko pe apesaki ye parce que idéologie ya resto du cœur ne tombera jamais na suka ya nyonso Majili Matadi la bonne samaritaine alobate po azwa zéro resto du cœur ezapena pona koyede bato yo baza na possibilité te vraiment o bazo zanga ta lipa ata ya mayati ya komela donc yango wana resto du cœur ye na lisungi wana na muke wana to kabola na bango ebandaki na janvier en tout cas to kabola kabiloko chaque mois na makoki o toza nango
pour l'instant tozana on a lisungi ya mututé tozana on a 200 personnes mais souhait nanga ezali ekende liboso ekoma Congo mobimba mais loboko moko emataka nzete te ezokoka te na moke oyo nazwaki oyo nasalisaki bato oyo nazosalisa bato yoka ndenge bazoloba nzambe na likolo ye moko akanisa yo po biso bata mokilisa tokanisi yo tokolemba kasi ye moko akatisa yo ngai napesi yo merci penza nzambe abakisala mikolo ngam natekaki mpona osi atuka yo okokoma milliardaire de milliardaire ya Congo blague au coin soki bato lokola Bama Jili Matad la bonne samaritaine, Nkolo resto du cœur, bakomi ebele awa na ba République démocratique du Congo. Noko nangai motako kelela akozali susote. Ete abino hein. Epic Tiger Super Power ya société Betesco ezana impact na nenga kosakana te pe ezali ko umela makasi Papi Kambala pour un reportage. Qui a dit que société Beltexco Bankolomboka équipaka kolela ya ba distributeur ba vendeur ambulant pe ba oyo e ba boutique te pour yango ba noko boye ba ke binu ba commerçant nyonso ya ba République démocratique du Congo parce que réponse na ba question na bino na oyo etali ba besoin ya kozala na ba produit ya qualité et si epesami avec super power pile ya qualité supérieure oyo ezali parmi ba gamme ya pile Tiger. Ndenge bomoni yango boye ezali très efficace kutu ezana durée ya 700 heures na terrain lokola banoko biboya boya bazanga kate ba mekana cadre batula mpaka pe bakomona peleve na bau banoko pile oyo ekotaka ba appareil domestique ezala lampe torche poste radio lance voix réchaud ba jouer ya bana pe biloko misusu na terrain Oko sambouye koutoute po ezana emballage ya métal jaquette avec couleur spécifique avec le logo ya Beltesco na pointe encore que ezali puissant pe économique barouille ekota koutoute et bon na kati boko kuta 12 pièces na carton ya 144 pièces lokola G pilo eza pile ya makasi super power uzo tia na radio ata otie ndenge ni uzo bete ezo sila nokite biso ba tsaka msana na butu soko tina bato cha minene uzo mwana ezo pele makasi yango eza super power eza likolo moto ya mwanike olia ke kumikola saka na ba pilo ezo lembele ko la sapo vo me kutukutombo ko ezo mele makasi super power eza pile mo kitoko ya sika on moto na moto erataka te yo kinwa pile kitoko yango mama pe yo sala ba réchaud ya ba pile yango ndeko ya Congo oyo ezali pièce ya sika sur le marché basaile bino par rapport na ba besoin exprimé afin que ba consommateur congolais bazala mobimba awa penza fu noko na ngai ya mondele je le perse alba moi eloko noko machande match zawo papa mama olingi mwana na waba na santé kitoko penzo to makasi sombela ye poto lactaster fisto kongwanda pona lokole Congo mobimba Kinshasa esengeli boyoka lingala facile tango elobaka likambo ya lokuta te bondi melangai ke poto lactase degré eza koliama okoki ko imaginer te c'est facile à préparer lokola kaka lingala facile pona pièce moko ya lactase ya 80 grammes ozwi verre moko ya mai okaboli yango katikati ozwi ndambu ya mai otie na sani otie na moto ozwi verre na yo oyo ya mai etikalaki ozwi pièce na yo moko ya lactase ya 80 grammes ofongoli osopi na kati mama obandi kobeta pati oye kotia yango na sani oyo otiaki na moto obandi kobalola ntango ekangamaka epesi forme boyi otiki yango etoka pendant 3 à 5 minutes wana lactase na yo ebeli mama papa ndimela ngai ke rentrée scolaire yango esi ekomi c'est-à-dire que fini makambo ya lipa ya mwamba na kati ya saki pena bamikate poyeba ke soko lesi kaka mwana poto lactase avant akende klasi beto na libumu okomona mwana sante kitoko saudi elengi na ndenge ya kosakana te esengeli boyeba ke poto lactase okoki kozwa yango na ba point de vente ya ndenge na ndenge na marché central okoki kozwa yango na marché ya liberté na Gambela eyindaki mabe na maison peniel o ndenge bosomona plein ya bato ya krake bazoluka kaka basomba poto lactase
Pongo lisusu nangaba na kianza na maison elka la promesse suka deux fois te bota la ndenge batu aso wele la potopoto lactacé po ezoteka ma moins cher vente na yango eza koede ba grossiste. Lisusu awa na wenze ya matete na veni poudi numéro 5 na ONG Sotus okozwa potopoto lactacé avec impact na idéologie. Tente olobi nini? Est-ce que potopoto lactacé ba mikolo pe ba melaka yango? Na melaka nanga yango. Qualité ya potopoto ya elengi boye eza produit epai ya Chris SARL. Otolobaki te. Yesolo. ekomi nango nde jour J-4 kala mingi te deve loterie ezali kosila soko olingi obeta yango pe ozala na 1000 chance ya koganye cyber café eza kaka moko Jafar Papi Kambala mpo na reportage. Lokola je banoko na ngai boyebake masolo ya kobeta deve loterie oyo epesaka elengi na voyage na États-Unis d'Amérique façon que mondele apesa yo nkanda ya 10 ans. Et comme nango okoma na suka avec impact na idéologie. Okotambola na États-Unis ndenge mobimba parce que je ezalaka nango te. Mbila kutu moyen atumusuna balabala kozala te parce que oza mobimba à partir ya cyber café Jafar esika bazobeta DV loterie na ndenge ya sécurité elenda. Pona yango boyebake cyber café Jafar ezali wana pona koede ba congolais de façon que batinda ba demande ya visa na bango na États-Unis d'Amérique kitoko. Rendez-vous et baganya na RDC et dans des cybercafé Jafar. Kutu nasko masolo alisaki lokole oyo. Deve le territoire banda yango le 1er octobre. Siko to komi na suka. Et aussi là le 3 novembre dans le 14. Passer message na baoda na bazuta au Djibouti. Deve yango komi na suka. Si tu banda ko ma saturé. Ezela mukolo ya suka te ko ya obeta. Yango mo ezo senga na bino boya. Moni ba technicien so ba mosala mosala wana na cyber na bicha bon marché na cyber auto fongoli bino na rond-point Forestcom na Gombe pour faciliter bato baza na Kitambo bato baza na Gombe bato baza na Lingwala bato baza na Monga Fula Ngaliema oleke boza double transport ya oyati na bon marché to fongoli bino cyber misusu na rond-point Forestcom juste na rond-point Forestcom au mona panneau ya cyber Jafar koza wana pona oyamba bino ba parents na bana Jamba bino pour que ça la misala ou ya okanga ba photo numérique ozo répondre na ba norme na bon marché tozaka après ce tozala qui ça fait aujourd'hui 14 ans cyber ya bon marché da construire pour changer place na coin ya avenue titre foncier Flambeau ozo kebisa na ba o ba la combo ya cyber Jafar soko na cyber Jafar otangi peda o mona cyber na so koma cyber café Jafar tozana pona oyamba bino boya bonne chance na bato surtout 4 jours ya pamba po misusu bali la ebele. Vendredi, samedi, dimanche, na lundi le 3 novembre 2014, film sila raté et kosila mokolo wango. Erango noko na ngai yango yo ya kokende ko beta DV loterie na cyber café Jafar avec famille mobimba po ete bino nyoso. Un jour bo vanda na États-Unis d'Amérique pembeni ya Barack Obama ko na biso ya moindo parce que kuna nde eza nouveau monde. Oh tolobaki te. Tolobi. Esengeli boyebake misala ya kotonga stade municipal ya commune ya Matete eza ko continuer avec un partenaire idéologie Aïma Mongaba elongo na Jérémy Yoka la voix de Kinshasa pour na reportage. Il a dit que projet ya mokonza mboka ya révolution de la modernité na oyo etali ba stade municipal na ville ya Kinshasa ya kotonga mate. Zwa sikoyo awa na stade municipal ya Matete oyo ezalaki na projet ya kotongama boyeba ke bespère si bakitaki na terrain pour na kosala constat ya mabele avec impact na idéologie omoni machine oyo yango nde ezali kosala étude ya mabele pour na koyeba soki mabele oyo ekopermettre charge bakotiela yango evanda kitoko balimarkaki na se matiti bachasse basalite ezalaki ebele oyo bapikoli yango de façon ke mabele erespire kitoko boyeba ke baoutil de travail ese koyaki na terrain basable bakayas pe biloko ya ndenge na ndenge patron ya municipalité ya Matete azalaki na pointe pe alobaki boye po tozwa stade oyo ya kosalama soki lelo eza kokende boye bolembu malembe puisque yali balaboratoire eza kotravaille po totala lokola bamama tozali na proximité ya wenze bamama ebele bala kokunda bosoto na bango sikoyo à quelle profondeur tokokita
po tolongola bosoto wana eke totonga stade ya solo ya libela. Naza na confiance à bana matete et que longo tokobatela eloko na biso oyo eza très précieux, ezali d'abord source ya formation ya ba jeune na biso pona kobeta ndembo pe source ya recette lisusu ya commune. Boye bakake mikolo mizali koya bokozwa stade moko ya très musique awa na matete bokozwa ba formation pe encadrement ya ba jeune po tobimisa ba joueur ya makasi pe ba entraîneur ya makasi ya lobi lokola ba héritier Luvungu pe ba entraîneur Libenge akani Lingala facile esaleli bino constat ya nzela ya Sekomaf kobanda na quartier 6 na au revoir Kinshasa ezali ya kobeba makasi passe pe mawa de Chris Atweka elongo na BG Manda pour na reportage. Kamera ya Lingala facile kitaki awa na commune Njili pona kosala constat ya nzela oyo ya Sekomaf kobanda awa na quartier 6 ti okoma na au revoir Kinshasa bondi melangai ke nzela oyo ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te botala ta bino moko esie bukani mituka pona koleke komi na difficulté ya kosakana te surtout boyebi ke nzela oyo nde esungaka population ya Kinshasa biloko oyo utaka bakongo ekotelaka mingi na nzela oyo kasi biloko ezali kokota mingi te pona nini nzela ezali mabe tala kaka na bamvulo ekomi kobeta mikolo oyo tala ndenge modele nzela ekomi pasi pe mawa ba chauffeur bazali kolela pe ba commerçant bazali kolela po moyen bakota biloko na Kinshasa ezali te mingi bakomi kokota na banzela ba moto ndenge kaka bino mo bozali komona susi na biso eza nini babongisa nde nzela soki nzela ekangami kwa neti pasi ya bato ebele nzela ekenda ti bakongo monene yango nde moto elesaka ville de Kinshasa awo gouvernement ayokela biso mawa batala biso yango ebonga bafekotaka bia bakamilaka bia moto azala à l'aise tala ya solo awa tokoyebisa na bakonzi penza boluka bo sala quelque chose na nzela oyo ya Sekomaf na commune Njili po boyebi ke nzela oyo nde esungaka population makasi pour ke biloko ya kolia oyo utaka bakongo ekota kotoyo kasi modele ezaleli soki bobeti yango dada ekosunga population epi mituka ekoleka na ndenge ya malamu surtout ke tokomi na ba décembre population esengeli bafete kitoko soki bobongisi yango ekozala bien mingi boye penza seke bien te ingata population ya commune ya Monga Pula bazali kolela mai na courant bazalaka na yango lisusu te de Christ Atweka elongo na nana mwadi pona lokole eza masekite mai oyo bango bamelaka yango yo mai oyo eza pona kosala nango bajete kasi bilamba nzoto komela pe kolambela kaka mai oyo ezani na quartier Njili Kilambu na commune ya Monga Fula awa Régie des eaux etikala ya kombo bakonzi botala biso likambo oyo ya mai kaka mai botela biso ba pompe peme na ndako mai za soki mbule beti likolo nyeso mone baby omona mai nyeso ko misalité moyo ko mela mai etimuntu ko mosomba mai ya kosomba pona ko mela na bana donc moyo za te bakonzi botala biso likambo ya mai Snell kutu koloba te molili ezalaka awa so tokomi ba 18h olobi awa 22h esi ekoki insécurité totale bazali na capitale na kati ya Kinshasa mais oyo bazomona pardon courant ezate toza kopelisa ba bougie topelisa ba minda ya rudimentaire pona komona na butu bon en tout cas courant ezate et pourtant so totala quelque part awa toza na central moko munene ya SNEL eza koleka biso eke nayebi oti esika wapi quartier Njili Kilambu oyo na commune ya Monga Fula population eza makasi yango na balobi régie des eaux aya kotela bango likambu ya mai po oyo bango bazomela inutile babange bola po mikrobo basi bameli eleki ebele bango na SNEL awa idéologie kaka makala koni bash po baresho kutu inutile bacongélateur koloba te frigo fer kutu komituna te po moyen eza te bataximen oyo basalaka ligne ya Matete Salongo Bimsum bazali kolela po tracasserie eleki na ndenge kosakana te bakoma kolongola na bango bapine ya mituka na bango Diani Dua elongo na BG Manda po na reportage mutuka oyo bozali komona bapine
elongwa ezali nango teke kufa kasi ezali mutuka oyo esalaka kitoko ebulaka mpe na ndenge ya defwa te kasi koze ezali nini bashofer oyo babulaka nzela ya matete salongo bimsum bazali kolela trakaseri ya baroulage eleki na ndenge ya kosakana te baroulage soyo bakangi bango bamemi mituka ti na biro na bango yango bashofer tellement balembi na ndenge ya defwa te bakomi na système soki roulage akangi bango balongoli bapine batiki mutuka bongo roulage atindika ngo ti na biro na bango ozala perdicat sur baolingelo kwana te bango belinga balomba na bango ba 500 francs na bango so peste comme infraction yango biso lobi boy OPGO ya matete azo moyen ko conseiller ba roulage na bango ba ya na nzela ko surtout oya basi po bango ne bazo kotaka na kanda mituka azabe ndikitine chauffeur ba responsable kumete makete azo solution pour la PCR oya makete en tout cas ça ne va pas lembi bango donc baza kotumika biso air nyonso si véhicule cette véhicule kenango atobili kambi tosali te awa tokosenga na bakonzi ya PCR batala nanu likambo ya baroulage ya komi na matete modèle bazali kosala tracasserie bachauffeur bazali kolela mabe population mpe kosouffrir po bachauffeur balobi ke bando kosala lisusu te population nde moto kosouffrir mpo na déplacement na bango modèle tracasserie komi même place bango bazali kotelemisa mituka na bango na parking makambo ya boye eza soni mingi en tout cas tolembi toko balingala facile na bakommuniqué nécrologique oyo famille Mutombo elongo na BG Manda journaliste reporter ya lingala facile bazali na pasi pe mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayibani na bango liwa ya ndeko na bango ya mobali papa koko bokilo na bango na kombo ya Léon Mutombo Senda oyo akufaki mokolo ya lundi 27 octobre 2014 na hôpital de référence de Makala ex-sanatorium. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi le 31 octobre 2014, nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital de référence ex-sanatorium pe ekozala exposé na résidence familiale oyo ezwami na avenue Kasala numéro 108 na Binza Delvaux, quartier Bangu. Référence Prince Alalou. Samedi le 1er novembre 2014, bokundami kosalama na cimetière ya Inteke Fouti. Président Soni Selemani Sadate Etchoomo le grand océan pe association Tuboyoma famille orientale bazali na mawa pe pasi ebele na mitema mpona koyebisa na ba ressortissant nyonso ya province orientale ba oyo bavandi pe na Angola na Europe pe na Congo liwa ya sœur mama membre na bango na kombo ya Francine Walo boyebake akufaki le 23 octobre 2014 na Luanda na Angola. Programme ezali boye enterrement ekosali makuna na Luanda na Angola mokolo ya samedi 1er novembre 2014 pe mbala moko awa na Kisasa bakokabola vers de consolation elongo na famille na place des nobles oyo ezwami na avenue Lodja numéro 43 na croisement na direction Gambela na commune ya Kasavu vers ba 16h. Balbike communiqué oyo ekomela moto nyonso ayebaki mama Francine Walo pe ezali signé pona association Tuboyoma famille orientale Selemani Sadate Soni Etio Womo le grand océan président. N'est-ce pas boyebake maître Itela ancien président ya Vita Club apesi message pour na supporter ya avec club palobi ke coupe ekozonga awa na RDC avec un partenaire idéologie bolande na micro ya Mario Ambongo na Ibrahim Ndokwa. Biso nyonso totia espoir na biso epa ya Nzambe. Oyebi ndeko na ngai nazaka président avec club. Na beta au terme de match na tikala kopola mukolo moko te. Na yeba ndako ya nganga te. Mais na bandaki kokenda epa ya mosali ya Nzambe moko ya mwasi pe ya soname po akufa e Nzamba bandaki kosala. Donc 20 club soki albosani loko kombo kisi équipe moko te ekoki ko gagner. Yango na koyebisa ba dirigeant po baza ba collègue na ngai général nazo féliciter parce que akomisa équipe tina finale pe naza ko soutenir ye akozwa coupe wana ekoya na Kinshasa samedi ekozala nuit blanche na ville ya Kinshasa ba supporter baza na kimia ba joueur bayeba ke Saint-Esprit akolata bango bakende gauche droite te bayoka biyoka yoka te mai kaka mai oyo tomelaka mai oyo tosukolaka mai wana ndeko eza mai ya Nzambe loba ba algérien
basukola mai te. Loba ba algérien bakolia mungwa te. Loba ba algérien banyataka mabele te. Ndeko nanga soki bakonyata mabele oyo samedi. Soki bakolia mungwa, bakomela mai to bakosukola. To rate bango wana bamoni batali moi. Soki barate moi, mopepe oyo ezoleke kozwa bango. Bamata bakita bakolala. Ndenge bako voyager, bayebake biso toza déjà libumu na se, tozolele pa nzambe wana. Parce que oyo ezali occasion tokoki ko rate yango te. Pe nzamba ko permettre te ke to rate yango. Biso toza ba ancien dirigeant. To fungola mutema pona avec club banda to botama. Donc to pesi mokakoswa. Pe coupe wana ekoya awa. Balanda te biloba loba bato ba oloba parce que toza na pays toko pekisa bato mususu te ba penser autrement. Mais o nyonso wana bazoloba bakoyoka soni samedi leur habite ko pesa dernier coup de sifflet. Ngana pesi yo rendez-vous lundi na koya oyebisanga président molobaki ve club ako gagner ndenge nini sali boy po nganzamba ko sakangate. Bozela kayango erataka te kotikala ka jamais ko raté. Image du jour ya lelo Fabrice Bagaza elongo na Pasteur Bana babombeli bisoni. Oh masolo ya Shimbok ya batweke pe ya tombo pona koyoka kabilenge ya ndule. Ezala kaka pona l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sikoyo bozwa le vieux kokodioko bien défini. Awa esimbi bambongo ebele boye. Et pas Shimbok na monoko tombo na lipapu bien ba écouter na matoi pe ezo consommer nzi la vele la melope ya emene ya. Soki kombe ekiteli yango briskema. Est Ninyango ekomaka na suka te bo comprendre que lingala facile ya mokolo na lelo ekomi na suka. Merci na ndenge bozalaki ebele partout dans le monde pour na kolanda biso. Merci pour na confiance et fidélité. Oyo bozo continuer na kopesa na charge ya ba congolais to kozalaka wana kaka pour na conserver bino avec un partenaire idéologique. Kasoki bo sepelaki na lingala facile na biso ya mokolo na lelo bo pesa merci na ba monteur lokola. Gelo Izamaboko, l'homme qui sait manier la machine, Gapsi Lunganga, Blaise Belongo, Papa na Shekina, Yasima ya caméra tozalaki na Gelo Mbembe Benda Bote, mutaleke na ko Benda Bote analinga la facile azalite yende abenda kinga bote pour bosepela na bandaku ebongo édition esimba makina yemoko Fabrice Bagaza mona mungala ya solo tozali na page rose na lingala facile ya mokona lelo joyeux anniversaire na Brigida Tusevo mambote ye abotama mokona lelo tika pe topesa mbote mingi na ba chrétien catholique nyonso o bazali kolanda biso mingi na Gloria Boyika concert na biso kuna na RTC kasinga kote nanga na peti kaka ba merci ebele na mwana mwasi oyo avandisaka liputa na nzoto avec un partenaire idéologie Fanny Mandina ba Fanny yende alatisi biso mokolo na lelo. Kasinga pona lelo lycée Césate mais motuna moke eute paya le roi de rumba Karma Love ya lobi boy. Pona nini soki moto akufi ndoki ayaka moto liboso na matanga bino moko bopesa ba réponse na ndako mais lingala facile oyo umela na yango kaka eya kitoko a mointe elenge a mointe supu awa mointe biso awa kiji Blaise Belongo papa na Shekina papa na lelo na baluki ndeke. Ce programme vous a été offert par Orange. J'envoie des milliers de semaines et mon internet. Je like, je mate, je kiffe, je sers. La Creuse est plus Orange, le meilleur internet de la RDC. Tu es prêt à en faire encore plus? Tape étoile 102 dièse et rejoins le club Orange School pour profiter de réductions sur tous tes appels et de forfaits jusqu'à 200 minutes de communication à partir de 20 unités. Orange School, c'est aussi des SMS illimités, Facebook gratuit et Orange Doulé Yao Félé. Pour activer, tape étoile 102 dièse
Et ce n'est pas tout. Grâce à Orange School, profite aussi de 30% de bonus à la consommation chaque semaine. Vraiment Orange, à ça Talaté.